On a monité dans le matin. Je ne peux pas passer à la télé pour parler de n'importe quoi. Il faut là le bas na yoki. Na monité na yoki te kamba mona banoko miso maintenant. Mais naninga ki bandalunga ka to monita yoki te mais faut côté la ka. Te na côté la te même mutotanga ikombo wala soki le bete le rone ya bien et ça la pe biso bien pour la fierté à bandal. Et ça la bien. Maintenant nous nda betité azo beta pété. Depuis ya awa ata concert moko ataka ka ba benga showcase. A livrer ngwa. Ata showcase à pamba. Hein? Mais tout le monde est hérité à Bingsaki na concert na yemo hérité à Bitaki à Bingsaki. Wana bango na bango ba musicien ba sila nde bazo benga na ba vanda ka sika mo ba beta ba concert. Ba musicien bana ba sila. Bango na bango mi balé no tan kombo ba benga na ba vanda. Bango mi balé ba sila te bona za succès. Bango mi balé wana atako ba sangani bango mi balé luki su mutu moko ba kisi su wana. Bango mi satu ozu ba succès na bango sangsa on na le ka fali. Comprend toujours un amoni sa nani Mosaka lobby fali pour bakutu maladi na ye leki na ngoka une persika bongo na internet ba lobeli yango te mais JB ba to moni ka na mbet hôpital mais internet ningani c'est-à-dire que non fallait aller logoté te wana za kosila moni maladi ya mutu ezala rapeta musute ke mutu ro publier ba maladi na ye sakande azoluka ba chaika mais mutu ko chaika te po baza niveau moko te na fali baza ta na linzaka te Mosaka même na fali so ba telemi aba bandi ko swana batu ba fali yo mtu oswana ndena Mosaka eza sens te Mosaka za ba Mosaka na baza azaba na rolo bande na za ba coéquipier nanga tolto tika non tolo bana en vérité est-ce que c'est leur pour ça pas fali atana linzaka ya pa ma fali leke musika. Non mais c'est parce que là on a basala ba succès pe makasi basalaki ba succès bango tuna ba fali basali ba succès ko ba banda ko bete pa ba leader bazalaki na ba orchestre basaki ba succès tuna mtazo évoluer en sa carrière na voilà to bunda siko soko monike ozala besoin mo o affronter tamsu mutu mo bete loko pena ya bien to cheyo awa concurrence il faut za rabongo concurrence ezate ka ko va ino na TV rien à faire au meliso inino saliso inino lekimba moko funga c'est là un des trophées au monia monte un des trophées azo place nini ba trophée on peut ba pesier ya musala nini oko za que no ba œuvre ya kala sala ba succès monsieur za ya meilleur wani pa wera fa ba kabola on a bill faut ba kabola on a bill eza yena bill allo ba bien faut ba kabola on yena Bill Clinton eza yete ba œuvre ya kala c'est que wera pa rosa za pe na parti na kati wera pa za na parti moko na kati ba trophée wana. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambali nazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nga vie toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye Fongola matoi o kalisolo Mwana londe maman Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto beta ba tempo et ça la 15 à 20 ans ici la kate mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete mwete gu balapa solution ezwami pona proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai
solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Au revoir l'an 2019, bienvenue l'an 2020, chers téléspectateurs. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, en train de suivre cette émission qui est présentée par Donna Kouni de la presse que je suis, ma vie. Tout ça toujours dans le système en 2020, c'est-à-dire 20 sur 20. On est vraiment ensemble, il n'y a pas de souci. Et je profite de l'occasion pour présenter le vœu le meilleur à toutes les personnes qui sont branchées, scotchées à ces nets moments, en train de suivre une nouvelle tendance télévision. Merci infiniment à Gédéon, merci infiniment à Alain Delé, merci infiniment à mon partenaire, mon vieux. Lui c'est Paul Ventour, revient encore trop bien à Bundes. Merci à fanatique Nanganyoso, merci à abonné Nabiso, merci vraiment parce que ça arrive aussi que quand tu fais quelque chose, c'est pas tout le monde on est pas mettre ils appellent nabatum sous-soupé aux ça les locaux malam mais bazo c'est pela na et j'ose croire que non cette année 2020 Maramutu et Koleka dans les bancs on est ensemble, il y a pas de souci. Voilà donc quand est-ce qu'on actualité balobi l'an 2020 dans le mois de février fallait pour pas du Cap la merveille à Prometa qui biso que il va nous livrer, il va ouvrir cette porte par rapport à la génération n'enga lo bakeno a la porte par rapport à la génération naie balobi Bercy de Paris. Bercy de Paris, fallait pour promettre qui biso dans le mois de février. Alobi ko beta mubange na concert ba ko kata yango na ba ridote nenge ba vie na ba kofiolo mide ba vie na ba weranson ba papa we ma ba tutune ba beta yango fallait pour pas ko ya ko fungola yango mais vraiment tout ça ko souhaiter ba un bon rétablissement na fallait pour pas du Cap la merveille le king de la musique congolaise vraiment bon rétablissement na yo tu dis que notre tournée africaine c'est là qui un peu coupé par rapport il y a malaise notre artiste du Cap la merveille soit qui na Côte d'Ivoire donc par rapport à makambu ya fallait pour pas lelo to bengi moko ya ba soldat na ye lui c'est Gauthier Bilele ya ba Gauthier ba Bilele avec lui on va tout parler to lo bela pena mambutu soit fait le Gauthier Bilele bonjour. Bonjour Konde, bonjour Konde, bonjour Naba téléspectateurs tout bon Hollande biso. Voilà, meilleur vœu. Ouais, pareillement vous autant. Merci. Voilà. Gauthier Bilele bato Hollande biso boni les lots déjà en mois de janvier. Ba fête les cas qui ndengeni le 25 le 1er Gauthier Bilele la fête qui on ndengeni na Bilele ka tondeni. C'est bon normalement pena depuis na botama mbala nanga ya liboso na fêté ezaki année année 2020. Depuis le 23 si le 4 on sentait vraiment dérangé bien mais ça va Dieu m'a fait grâce poser vraiment voilà vous ce que posé c'est bon tu souhaites un bon rétablissement parce qu'on n'est ni ba sango ya mouvement côté Bilele sango ya victime n'a fallu pour pas du Cap la merveille ils ont marché n'engeni ouais normalement ça un mouvement mutu biso tout yebi na Congo mboka mudumba to yebi qu'est-ce qu'on a biso za nango pepele noko payer moko moi santé déranger moi muke ba malaise ba tunia tout ba yebi mais siko pe na poser noko na minute na zo yebi sabino que fallait za bon na Abidjan dans lobby ndazo regagner Paris ouais là dans mito sur la boisson à Abidjan lobby on à Paris OK c'est bon c'est ba musicien puis car ba c'est les gars na ninga ba Kinshasa bon normalement ça ina bango kuna ba contre vidaki atikala na moi eloko mo fara sala mais moi réseau santé permettre quité ya moni na minute ba arrêter na nos activités jusqu'à nouvel ordre. Ah c'est bon mais Gauthier Bilele yozo confirmer biso que non fallait pour passer bien dans Côte d'Ivoire pendant que biso na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp na ba Facebook tout le monde que non par-ci par-là na ba page ya ba information tout que non fallait pour pas mort fallait pour pas gravement malade fallait pour pas saisir c'est là mais yozo confirmer biso que ça ben normalement il faut na confirmer bino bongo pour naza parmi batu oyo bazala rana ye voilà on se comprend bon ba réseaux sociaux yo yebi mutu tormo lukanaye acha ba biloko na ye na internet pour ateka ça la moins nombre de via code Samuel Ronaye mais ngam nazo confirmer bana news tout ya monde entier qu'il fallait pour pas bel et bien na minute opposé le bazo regagner France et puis quelques jours en zana biso na Kinshasa pour to continuer ba répétition na biso msunde zala na ba activité parce que par rapport il y a préparation il y a Bercy à Paris et ça les cas normalement bon préparation à Bercy ezali voilà. Ezali mais jusqu'à présent bah
stopper nanu moi activité belé jusqu'à nouvel ordre talaka santé dérangeaki donc il faut to yo parce que au médecin koyebisa mobutu et puis to koyeba nde to kotambola lisusu mais bana Congo nazo bana monde atina ko confirmer mino ki concert ezali. Voilà, concert ezali mais bana Congo ka oyo zo confirmer na ba 8 mikolo baso banga vie que non les grands beaucoup kuna na Côte d'Ivoire kuna mama kamba bien ya quitté fali pour pas lisusu kuna kama malaise na ba Côte d'Ivoire kuna ba banga mabe ko tebileli ba makambe ko kana raté fallait enjeter fallait mutu comme tout le monde azape na droit au malaise azape na droit au fièvre azape na droit au grippe azape na droit que ayoki pe moi bien te ezanzoto et puis ezanzoto talaka ke mutabeti abeti 7 concerts en 9 jours 7 concerts en 9 jours voilà azana temps reposer voilà yango moni ça la babilo mobo ya bongo mais à part ça tout ça va vraiment voilà à part ça tout ça va mais côté bilele par rapport à Bandal c'est Paris tout moni les lopé depuis ne qu'on a biso c'est le scrum ou takipe poto ayaki c'est lopé comme on a Bandal mais tout le monde a peine na na ba interview ya zo salara na fali dans système ka que non il y a bien karaté ba réponse ka concernant Fali l'autre fois na Yambaki et pardon l'autre fois na Landaki une émission mo watuni mais c'est Léo nini mutuna Bandal Fali ba bi que non à cause de la camarade diamant na wana te ba propos bongo bango so bana Bandal yo côté la nani que maintenant bisoni sunde tozaboye bien sûr que bisoni to ba villageois na kata Bandalunga mais mutuna mtaza na façon na mutuna mtala comportement na mutuna mtala manière na mutuna mtala éducation na voilà vous comprenez quand à moi la mona rango ezalaka eza jalousie mal placé wana eza jalousie pour yebani eza jalousie ndenge to vandi bo ngai na yo na mutu tout ba Hollande biso na minute oh to tika non to le bana vérité est-ce que c'est leur pour ça pas fallait attendre l'inzaka ya pa ma fallait leke musika non mais c'est parce que là on a basala ba succès pe ya makasi na basalaki ba succès bango tout ba fali basali ba succès ko ba banda ko bete pas ba leader bazaki na ba kesa basaki ba succès tout nam tazo évoluer en sa carrière na voilà to bunda siko soko monique aux ala besoin mo affronter tamsu mutu mo bete loko pena ya bieto cheyo to cheyo awa concurrence il faut zarabongo concurrence c'est ça que va na TV rien à faire au meliso inino saliso inino lekimba moko finga c'est là il a des trophées au monia monte il a des trophées azo place nini ba trophée on peut ba pesier ya musala nini ya musique yango abeta titre ya trophée on ba pesier na nzembo to na animation donc moko ça que non ba œuvre ya kala sala ba succès monsieur ça ya meilleur il faut ba kabola on a bill faut ba kabola on a bill eza na bill allo ba bien faut ba kabola on na Bill Clinton eza yete ba œuvre ya kala c'est que we rapport rosa za pe na parti na kati we rapport za na parti mo na kati ba trophée na tozo luka ke fali le lazo kende ba frima fali le lo ke ba Grammy award azaki de ma zaki invité na biti award azaye moko fali pour pande ba invité te que nzembo no moko beta na quartier latin éternellement nzembo moko beta koko na quartier latin yango to pesi ba trophée non ba pesi tokos apprécier contrôle vous comprenez dans ça la carrière il a fallu pour pas ba otala te que banzemba betara na quartier latin non mais côté bien les mieux so ba bana Bandal pourquoi les locaux que non bino beaucoup mo sundola mise monsieur wa Bandal mais beaucoup côté la ra fali te to sundola te peut to sundola répéter ezanini o ya ça la fierté sa fierté na biso mais quand on ça la honte donc souvent ça ya makasi net depuis to côté album 2000 to zaki na 2019 2018 et là ni ba bimisa biso ya malonga o ke moi Bandala bimisa sali fierté Bandala parfait na ba vie na bana mike en moi muke vient la biso le roi de la forêt beta ki ba imeni na voilà le lopeto moni fait pas beta album na formidable na ya moyo il faut qu'on dima muto ça le loko zo monana nga on a monité na rolo batin je peux pas passer à la télé pour parler de n'importe quoi il faut la loba onga na monana na yoki na monité na yo kité kamba mona bano komiso maintenant mais na ninga ki Bandalunga ka to monita yo kité mais faut côté la ka tete na côté la te même totanga ikombo ala soki le la betelo rone ya bien et ça la pe biso bien pour sa fierté à Bandal et ça la bien maintenant nous nda betité azo beta pété depuis ya awa ata concert moko ataka ka ba benga showcase a livrer ngwa ata showcase à pamba hein
tomoni nani hérité abengisaki na concert na yemo bo hérité abetaki abengisaki wana bango na bango ba musicien basila nde bengana bavandaka esika mo babetaka ba concert. Ba musicien bana basila. Bango mibale wana otani kombo babengana bavandaka. Bango mibale basila te bona za succès. Bango mibale wana atako basangani bango mibale luki su mutu moko bakisi su wana. Bango misato ozu ba succès na bango sangisa on na oleka fali. Yona papa bozali moko salete yonangai tokoma moko nazala mukanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo na biloko yonde mungwa yopesanga saveur yosiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga Bazate. Voilà, merci beaucoup. Continuez toujours à nous suivre et abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Donnant compte de la presse, toujours là. Pour nous informer, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Moussaka?
BCBG na victime to comprendre toujours na moni sa nani Mosaka Lobby fali pour bakutu maladi na ye leki na ngoka une aperçika bongo na internet balobeli yango te mais JB bato moni kana mbeto hôpital mais internet ningani c'est-à-dire que non fallait aller logote te waneza kosila moni maladi ya mutu ezala rapeta msute ke mutu publier ba maladi na ye fali soki lelo toyebi biso nyonso kaza maladi po aza star ya mboka na biso Congo asali malaise libanda ya mboka ya omwe bato ebele bachaki yango 4 oyebi mais kaka boye fali jamais roleka publier kalali na mbeto be je suis malade a publier nde to mona bato msuba osala non bato ba osala bongo eza bato basila asili beze eza te mais jiba sali bongo po aza star asali bongo po beze ezate aluka kreka mwa beze mo bamona eka alali bo maladi na bango pe bazobela bango nde baza maladi fala za maladi tasalaki malaise bango nde baza maladi bango mo bayibi ba maladi bazobela yango bazopublier yango déjà avant biso to ana temps wana te biso to zela na ndeke mutu na biso nzoto zonga kitoko atsaela biso musana na biso to mesana koyoka biso lingi batante ke o mutu moko alalaki na ye ka pongi na ye bokangi photo bo publier o aza maladi wana bango ifo basala kango po baza na actualité te baza na disque te babetaka te entre mutu na bino mutu oyo ya ceinture na bino Kelisha Roston na Canada na pisi mbote pe na Mosaka bras de fer za makasi bazofinga na mabe mais Kelisha Roston azana raison il faut revendiquer azana raison pour il faut revendiquer pour ye Mosaka azo combattre Ken Piana za utilisé par Fali pour pas Fali a même pas la chaîne moko boye ya télévision bien réseaux sociaux ou ya benga ba journaliste ba travail arraché Ken Piana za na chaîne na sala o ba futela kae Ken Piana so azoloba makambo azoloba na TV c'est azoloba makambo ezo sala mape oyo yazomona Ken Piana za zoba te Ken Piana yabi que TV et matisaka pe kitisaka akoleka jamais na TV loba n'importe quoi azoloba réalité parce que mboka na biso eza mabenini c'est tam suke Gotsebile la zana problème akatana ki loboko soki mutu yebisanga Gotsebile la katana ki loboko ngana omona ngo mabe. Ok, c'est pas ça. Il y a un réseau mon à la gueule à Katani Loboko. Voilà. Mais ce que je veux dire, le bango pour Nanine, pour les hommes monana. Kelisha Roston, on a réussi au conseil, on a repéré Nangai, Atigane Hollanda, Batum Soudan, Bato, on a besoin de Lukande, Basala, Bezna Simana, donc Bazape Naponanga, Nazarana Kin, Ato Zarana Kin. Nazo Bisabango med fois, Naroma objet Moroboé. Na ba anglais tout ko utiliser ba petit ba ko utiliser ba masse ko utiliser ba tout ba moi ba agressivité ko agresser voilà nazala ba sika est-ce que yo lo ba kama bia batu yo otumbola batu yo ba ngana tumbola batu to mande na sala émission o ezala batu mso o ba Hollanda ngo ba télécharger yango ba rotinda oui eza normal il faut ba tinda mais oyo siko azomona ki o ngana zo lo besoin déranger ayebi singa place o ngana déranger ngana o déranger te ngana zo lobela vie na nga Fali pour président na ngai leader na ngai Loïa mona na ngai dans nyonso ozo comprendre so yebo moni ko za na mo actualité na yo oluki mutu na mo alobela kayo mais balobi bino ndesko boko mi ko sala nde ba vera 12 na musique pour ko utiliser Ken Piana botinda Ken Piana finga ka batu mususu et puis eloko mona yebisa yo konde omonde na sala émission o nyonso tu na loba o sana ngage ke moi etalika nga voilà mutu atsindi ngai tena ya ko loba boye na TV azate yata mutu moko te. Le contraire, Koutou. Biso to zalaka ke soko il ka ki net émission mo l'autre fois na le ka na sa émission na ndeko la bino moi si Gloria Olangi. Voilà. Écrit là nga pe ba problème et pas vient na ngai. Po lo mo na lo ba propos mo na lo ba ki yé pas sepela ne na ngote. Bon lokola sepela na ngote. Yé alingaka Koutou te biso to le kana ba TV ki ata muta finge to répondre. Voilà. Siko biso moko siko to komi ko mona ngoke. Et comme c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Oui, voilà. Oui. Le collaborateur qui se finge ya répondre à rater et comme maintenant chimpanzé moroboé, bonobo morobo alegi ne ka na TV, kaba no finga ka Fali to tika ba blague Fali a grand star ya mboka na biso na minitso na Congo awa. Soko ke yo tuni ba to ba biso ke se Fali azo pesa ça la fierté ya musique congolaise. Mais il faut que PCP valeur na ba vieux belé ba salaki ba fierté à musique congolaise ba salaki ba succès biso tout oyebi oui chaque chose a son temps tant la bango le kaki le temps moi na bato
bazo coincer poani batika za à l'aise mais obi que non pour les lois à la grande star on a appelé na batum souvi à contribuer d'être Blanchard Moussaka va contribuer à contribuer net na nini non mais Blanchard Moussaka lobi na télévision que non soki lelo fallait ça des choses et ça là ils en nzembo éternellement na nzembo kokoko Moussaka mta comment oui bango mais Moussaka soka koma kokoko éternellement et pas na bango moko no kese na bango bazo sanga banzembo ya robeta zo komate kuna poani akoma na chez bango ke nzembo oyo nzembo ya Blanchard Moussaka baza beloko te bazo lukaka ke basala base bateka na bango ba vie na bango bazo teka Blanchard Moussaka yoko pesa fali nzembo sala succès yo moko epa na bino kuna no kese na bino e daya bozata na nzembo ta malonga point de presse balobani na français la charité bien ordonnée commence par soi-même oui bien sûr yo pa na yo moko pesi to yo pesa libanda ça en sens hein non mais pas bon va préparer des matchs on a pour ça na nzembo kuna et main et soya et main titre nzembo wana est-ce que eko ça succès et si aimé pensara ma esili siko titre nzembo bongo eko ça succès jamais nzembo bongo eko ça yo moko ça le suit kuno pesa gi kokoko na éternellement siko nani abongo ça ba comme qu'un peu faire comprendre à bateau ba la biso lelo nani Blanchard Moussaka porte-parole fallait à leader et orchestre alors qu'est-ce qui ne va pas entre bangomi balé Moussaka nde azo lukaba chaika mais mutako chaika te po baza niveau moko te na fali baza ta na linzaka te Moussaka même na fali so ba telemi aba bandi ko swana batu ba fali yo mto o swana nde na Moussaka ils ont un sens hein Moussaka za ba Moussaka la baza ba azaba le rôle bande na za ba coéquipier nanga. Pour moi, moi aussi j'étais parmi les porte-parole de l'IPAMCO, Union des porte-parole de la musique congolaise. Tout ça là, tout chaka président Nabiso à l'époque Zara Roger Ngandou, tout ça Jean Gomer, tout ça Charlie Balaka, Moussaka Zara conseiller Nabiso. Il y a ça là porte-parole, tu m'as conseiller. Azara conseiller Nabiso ya union ya porte-parole. Azara conseiller Nabiso qui ce type programme où tous en réunion, de toi na nini yé muto banda koleka na TV pour informer tous les porte-parole dans le courant qui est tous en réunion jour. Voilà. Donc yé batu ba ko takane na yeza ba biso ba gote bilele. Pour to yeba ni bien. Place à vendre yebi makamna loba oso na kosi na tambola banzela ba prince. Nzambe apini nga makamna loba o. Et puis makamna loba o so retourni Moussaka ko yebisa yo ye moko so retourni Roger Nganda yebisa yo so retourni Jean Gomer yebisa yo so retourni Charlie Balaka le pa comme chroniqueur Charlie Balaka ko yebisa yo so retourni to la rebelle to la ba Kef Kabamba ba Texas ka te di to la rebelle to e belle vraiment e belle ba Liken Toto to la vraiment belle to bande ko sala ba réunion na biso na te plus ouais ba porte-parole ana te plus c'était Thérèse face à boulevard c'est où ana te to bando ça le sike comme ministère à culture ils allaient na restaurant mon kalabando ben en Memphis ba diagonale car en face il y a fondation Moulze Laurent Désiré Kabila OK na boulevard voilà parce que yo oloba na fali net ni nga mona petit na ye na zana na histoire na yebi yo bientôt yeba on se connaît to partager peu ba même scène est-ce que loro zobete la c'était ça que no bino tubo yena sima bo yebi fali te yena yebi fali ya contribuer na ba succès a fali yeba popola moto na fali des choses pareilles mais na yebi si mutunyos est-ce que batu ba popola moto na JB batu ba popola moto na JB est-ce que ba les ganaté ba loba n'importe quoi mais to yoka na nzemo mwa wenge babi ezali mukolomo na ndiba bom lukuta eza lukuta JB pe na uta sinkini na veni Bibwanga. To tika na ba to le point sur les i. Voilà. JB za na ndibabo mate ba uta aveni Bibwanga na sinkini ba uta Bibwanga ba yande boyeko ya ba za na ndibabo ma eza emebwanga. Voilà. Dide Masela Weranson. Ba ta ndibabo mabango wana. Ya uta Bibwanga donc ya histoire on est bêta bien histoire on est za bien te za faux et archi faux tout les gens du nyos mutu nyos ya banda la koyebi sa que JB auta sinki na auta veni Bibwanga na tangelo na kombo aveni ouais ezaka ke nzembo ndenge mutayemi nzembo à l'époque peut ba tchaki ba pesa ke moi charge à mouvement ndé ya bimisa biloko mais ça faux même so ko bengi ba 20 tonnes ba tutu bo vandisi bango ya solo ba yebi so ke petso na gote bilele azana raison batandi babo meza Dide Masela eza vena biso liet mondobe eza emebwanga ozoko pa
na ba vie muso ya mikolo bazaki mais bazaki ba musicien te bazaki ba vie moko. Donc vraiment comprenez que notre histoire va changer en ôté nega goté bilé la lobby bo to ça la effort tout na sous 2-3 personnes est-ce que c'est vrai que non jibem piana azala rapé moi na dibambo mateya ou tara venir ou bien auta sinki na bibwanga ouais na bibwanga ayande ko ya wenge oui ya zaki na ndibabo matin azali na ndibaboma jiba comme na ndiba ba comme na ndibaboma wenge déjà salama babanda dia koyemba voilà ouais ba uta bibwanga est-ce que le conflit oh ya BCBG parce que tout le monde a que non ba souvent mutazo représenter Mikolo parce que Roger Nganda lo ba sou pena troté mutazo lo ba mingi za musaka est-ce que net conflit wana ya BCBG Roger Nganda ko lobande ni Roger Nganda ko lobande ni Roger Nganda da responsable Roger Nganda da ntelo a rolinga ba musaka za responsable a rolinga ba intoxiqué aza irresponsable non musaka bo aza na bana Mikolo non aza na bana Mikolo mais est-ce que papa oko lakela émission moko boy soit disant na yo kayi boy est-ce que papa oko lakela mwana no aza musicien mais papa lakeli mwana no mabeke ata ba PC nzembo ya ba Michael Jackson ça ba succès mwana no ko évoluer te wana za papa te papa no so mwana sali mabe non mabe ni mwana sali mabe ni mwana tali kota ndako évoluer za na moi c'est akei na yo kasa munene wenge musique maison mais mwana zo évoluer na maison mais pour atala pe lobby na avenir na voilà yo papa ndenge ni no boti mwana zo lakela mwana malheur c'est ko za papa te bon bango pe mingi na comprendre na nga basala ba makambo wana mingi na sa whisky basala ngo mingi na sa whisky après avoir remis la whisky abandi biloba mais ils ont bien été même la famille na yo moko ba hotel melo est-ce que moi na obotaki na nzete obotaki bazali na famille na maman na ye parce que famille maman na ye ba yoka yo lakela mwana bango bongo e simbate to tika na ba vérifier ba biloko mususu ba wana ya osala za ba futilité eza jalousie eza ki mutema mabe ce que côté bien lelo to moni place fali à uta côté à makelele ko les communautés ici à licho ba debele que non uta place à uta na maya makelele pa na bango ba maya kotaka boyebo mais quand peut éclaircir biso bon siko na lobby bon ezana frère mobo ayemba se na bosani te comme ne frère Pichu Mwanza aymanze mo abi yesu le rotanga la paka juma voilà yesu ebi paka juma yesu pa eba paka juma mutu nyonso azana passé na ye et pas na présent na ye akoza pe na futur na ye voilà net c'est le par exemple yezo film na mama ya makelele ce que biso peut te rappeler que zara mo na pétrole bano batekaka ba pétrole yo yebi bano batekaka ba pétrole à l'époque kingongo les arana bidon mo ba chara ce pétrole ce pétrole les sopana mingi bimsa ba bouton mo so yebi to kansango zona voilà ce que voilà be ba rappeler eza passé na ye eza normal eza passé na ye fala za yina ndako o maye bandeko dinda bango ndenge ba lobby lelo ce que ba kende wana est-ce que ndeko tamoko soit fala za rana et puis ndenge bango ba yeba ke ndenge za le contraire écoute leki na bandako na bango o bango bazo komisa ya likolo fallait a passer temps na ye asala musala na ye ndenge ye mo azo salela et puis ndenge bino bozo luka boloba so bozo kanza ndenge bo distraire ye ke abosala mambo sala en tout cas bona morceau tozana nukaka biso na bino calculer ba net depuis longwa si lelo so na bosani te to ke ba 11 ans 12 ans to ke ba 12 ans déjà 12 ans na mutena esilité to ebisa ibango malembe voilà merci beaucoup Gauthier Bilele to comment que ne pena suka émission na biso voilà par rapport à battu so balandi biso na émission to ça lelo pona kopesa ba précision par rapport à rétablissement ya fali pour pas pona confirmer que non nous les alliés be ko tchamo ba le point sur le zinde utolo ba entre makambu ya mosaka na c'est scram message ni important o battu so balandi biso ba ko capter pona mukula lelo parce que ça émission liboso nga sali na yo lobi après lobi to ça va émission mususu ouais message pena eux est très important ba to capter boy ba ga fali pour pas handicap la merveille azat toujours pepele moi malaise salamagi mais c'est bon so nzamba songi NT4 rosa na biso pe na Kinshasa voilà donc et puis batunia so balandi ngai o amoni ki makambo na lobby oyo et déranger kande na lobaki mamtuna o loba sa langage que moi italika ngai donc amoni ki likam na lobby lésé en tout cas na désolé na parfait mutazangi mabena malamu ate et puis batu tout o balingaka Gauthier Bilele na bino yeyo bato pe bon message na bino ko benga nga ko finga nga je suis toujours là numéro na nga yango 243 82 plus 243 82 18 350 66 plus 243 82 18 350 et puis pour
kozala moi pour nous ingraté nazo souhaiter nanu ba condoléances na vie na ngai Sankara de Kuta Tungi Kinkeba auto père de bon Usupe wana pe sumo na bandal mais na to moni pour Sankara ku encourager ka ku to na fali kupa po ba yebanit bayebani bayebani po moni ba biso to ba consommer bandalungwa ya solo OK po moni ba bebele azane mo na bandal mais nena e babotaki la bandal babotaki l'hôpital à Kitambo OK bavandaka na bandal mais tant on passe à robote ba meme l'hôpital à Kitambo parce que ba biso ba gote to ba consommer bandalungwa nga babotanga l'hôpital à bandal na koli na bandal nazati lelo na bandalungwa. C'est ça. Voilà. Wow, on peut ça va. Ouais, et puis na pesi ba condoléances les sous na famille mère Mobimba et puis na pesi ba donc ba bonne guérison ko tuna kolobate pour fali déjà bika na pesi mbote na vie na ngaza bon na Paris Hollande na minute ya Roger Vunda trop d'avance moté maman mami okita na pesi mbote na international 9 qui bouge Vini Bongonga 9 à match et puis na pesi sous mbote les sous na international Kasongo Kabongo 9 ya makasi et puis na pesi bana nyonso ya Paris balingaka nga na continue côté na biso pena ya El Mara côté na biso pena to ala na bandi bongo na mama présidente voilà mama présidente Mimi Chikeva mama ya bana gote bilele na Sara Musana nga na pesi mbote na Cyprien Nzolo pesi mbote na Edimo Kekola na pesi mbote na Alpha Morflip na pesi mbote na Fergani la merveille na pesi mbote na Bob Mukoko ministre ba jeune et puis na pesi mbote na grand frère propre Venangai El Zapatero fiston coloqué bana tout ya poto bana tout ya na case Londres venanga Marco Zefondo petino gote bilele yo Marco Zefondo na Kefeland bah c'est belé na Kefeland na Kefeland quand nganga na la base voilà na la base na Kefeland na pesi venangai venanga na Feland pe boze belé va venangai Lobo Senga na pesi mbote na venangai assassin du film Richard Poiti na madame nayo gote bilé la toujours et puis na pesi sumbote na venanga Charlie Adjanga la Feland voilà bana tout ya Congo donc gote bilé la bino yo Alain Mwela Chikito Bangu Gauthier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Je remercie infiniment Paul Ventour et les Bundes qui m'ont retrouvé bien. Et je répéterai toujours et je présente lever le meilleur à toutes les personnes qui connaissent bien Dona Condé et abonnez-vous.